Mputi ici j'ai bien fait de Angola Ultima Hora balandia Hora Ultima Hora tozali awa na Luanda na Kasenda na maison d'habillement Hora da Moda da Hora. Donc tu peux lier la bino ba information comment oyo mto lingaka kolata olingaka makambo ya ba parfum ya solo ba parfum ya cano ba vernis ya solo boya na Hora da Moda na Kasenda. Donc référence ezali Kiboko le club. Donc, parage na bango ezali na aéroport, yo moto uti voyage, valise no eumelo wana pousa olata. Yaka mbango na Hora da Moda bazana arrivage moko ya cano, baboyi na bango ngwanzu, baboyi Turquie, bango na biloko na bango utaka France, Belgique. Donc bamboka oyo lingaka griffe ya solo yaka na Hora da Moda. Ba boss nyonso bolingaka kolata, boss Luzaide aussi ma multimillionnaire, place ya yo olata yango na Hora da Moda. Paolo Tudi le sénateur sera là pour sa parfum il y a solo bakisa na place ezali yaka na Hora da Moda. Donc tata Serge Kiboko lo yoku toza pembeni voisin yaka tambango concert mo rezo yembango somi parfum en cano eza na Hora da Moda. Donc ba yeli bino ba arrivage ya solo do bana bilamba cano awa ba boyi ngwanzu to lobi bien awa ba boyi ngwanzu o Chine bango ba bo Turquie bango baza vraiment unique na genre na bango ba elibino bilamba ya France ya Belgique. Donc boya ba parfum ya cano ezali o ba brillant donc bana bloko tout ba montre ya cano yo lela kolata yaka na Hora da Moda orobima vraiment chic orobima chic. Donc ba journaliste o balinga kolata donc référence eza moko awa na Hora da Moda boya eza nango pembeni déjà bomoni référence eza kaka Kibokolo boyebi déjà soko komi na Kibokolo directement au moni Hora da Moda boya ba boss tout ya Luanda bana poto oye ba séjour na Luanda place eza moko pono o longola ba stress yaka na Hora da Moda orobima chic. Te papa en tout cas mbota mais quand peut couper ça non bana kin tozana wapi bato bazolanda biso toza awa bon awa tozana Kasenda rua Doge pembeni ya bar na discothèque na biso Kibokolo soko komi awa na se ya aéroport tozana KFC balabala direct ya KFC soko ye okuti soko mati likolo en tout cas tozana donc eza place à kobunga te eza pena place à kobunga te soko komi awa eza sira antiga discothèque sira batu nyonso bayebi mwana Kasenda yebi penza ke place Kibokolo ezali donc place eza boutique na biso Hora da Moda. Ya merci papa André siko lo bana biso awa boyambaka bato lolenge nini tozomona maison eza cano donc ba différence ezali ko tsara bato ya lolenge nini bozo permettre ba wikoya kosombela mba bon awa biso to ponite po maison na biso en tout cas ba grand patron bayaka ba ope ba jeune balingi ba fashion donc ba bilamba kitoko basi pe bilamba na bino ezali toza pe na ba beauté awa donc ba parfait ya cano en tout cas mutu nyonso oyo alingi aya na Hora da Moda to pona ba cliente. Merci na banzi batu nyonso boyoki na Hora da Moda différence ezate donc qualité kaka parce papa André pona kozwa bino numéro ya téléphone soki mutazama musika linga tinda mutu soit atuna ba arrivage koti akozwa bino ndenge nini. En tout cas soko koti na à partir de Facebook soko koti Hora da Moda okuta nani ya maison après ça tu as un numéro 940 04 30 58 soko bengi numéro oyo yamba penza na kati ya maison awa gera akoyamba yo. Merci beaucoup papa. Ba papa ba mama bilenge ba jeune na bandi bolandaki émission na bino to komi na suka ya émission na biso donc to pesi bino déjà ba information nyonso numéro adresse ya Moda donc o azala posa azala la page azala la une numéro yango wana yaka na Hora da Moda okobima chic désormais Angola Ultima Hora soki bozo luka biso bobeta kokoko na Hora awa bokomona biso na Moda tokomi awa o musicien outi wa aéroport to pembeni to yeka to star na biso to yene awa to passer une émission à kozala à l'aise donc eza vraiment confort à la Kati so client ya zolenga do bilamba ko to komi dia malili awa référence moko Hora da Moda azobimisa batu chic ba boss Luzaide wa place na bino yango yo sénateur to di le place na ya obima chic yango yo tata Serge Kiboko le boss place na yango donc ba boss tout Xavier Lopez numéro 10 l'homme à l'intello place na oya obima chic yango ba montre kano bino ba boss bolingaka pe ba lobite ka pona ba boss mutu tout
pas jeune tout à la mode vitesse Android boya a na roi da moda donc à ça une différence te pour na bato ya niveau ya classe non a zo ya mamutu tout donc l'essentiel kako bima chic awa oza vraiment décider boya a na roi da moda okobima chic oza la décider ba parfum un canot oh brillant ngala linga briller ça 1 heure du temps a okokuta brillant ya ba sorte wana nyonso donc to pesa kaka merci na kolo maison oyo boye baye à la prochaine fois. Mais à celle maman longa l'Angola merci ingénieur bravo azala qui on a pour la visuel toujours ba image ya kano Angola Ultima Hora et pesa meli na ngai mwana mosala bino Jenny boluku la Cléopâtre Pélagie boluku lunga makambo rolata Patricio Manyanga maison na bino yango roi da moda azubi misabatu chic bisous. Neli boluku mama grani yo lingaka makambo rolata awa basapato kano ezali donc awa mutu to ozala l'aise o ngana lingaka kolata Samira Mbombole set o lobaki bébé princesse ke dala fob machik ya kana e ambanga kozwa bilamba ya kano ozala décité donc ciao.